mais des Zachary fallait zalaper dans moi réserve peut-être et ça nous fait hériter pour faire la bête à la cara faire la bête à la cara Dépends à London TV. non mais na droit ni yo tu na calendrier yo bête à la pana été aux amis ici na été aux arabes viennent au loi calendrier na a demandé comment ma bé non c'est pas bon calendrier na za ya ye aux arabes te calendrier na yo kayanga Dépends à London TV. ba question bo ende stimuler à mutu pour na ko yo que la peut faire mawa moko bo etini ngana na déconner pas vieux Zakari aga benga zo bana neni est-ce que ya foutu la faire classe pour faire ça patron faire ça moni na wani ko déconner wana ali ngasu na inani na vieux Zakari Dépends à London TV avec des Bruno original. C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs et mesdames, et mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers notre chaîne majeure de Banza, London Télévision, dans votre émission Totika Place de la Culture. Ici, c'est la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous eux, les journalistes, autrement dit, Mobali Nzambe. Bonne année, naba champion, naba guerrier, naba ebanso bakoti, mvula sika, makambo sika, na tatoli, to nazo déclaré, bolam naba vini avino, parce que Nzambe a sali biso ngola okota 2024, peu importe makambo rataki na 2023, peu importe mi PP, peu importe ba obstacle, peu importe ba voix, peu importe ba calculer ba saiki contre eux, mais aux champion, aux guerrier, parce que Nzambe a coacho 2024, mais elle rappelle toujours reconnaissant ou bien reconnaissante et pas Nzambe, parce que la Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes choses. Et ça ramène merci et pas Nzambe. Le lo mago est ma chanteur en boka. Tu es je pense qu'il y a 2 mois passé, son mémoire a bien. La combo il y a Bia chante en mode préparation, à travailler bientôt. Dans le bac, il y a un album qui a marché. Tu reçois la moquée par rapport à la préparation parce que déjà, tu es très concentré dans le studio. Tu reçois là par rapport à l'album, tu reçois là par rapport il y a un projet d'avenir parce que tu es en 2024, qui est tout ça, un programme, un calendrier. Tu reçois là par rapport à l'évolution de la musique à Congo. Et puis tu reçois moi moqué parce que dans ce moment, apparemment, ils ont le moment trop. Il y a un retour, éclairci souvent biso ba chroniquer to créer peut-être ba polémique mais biso peut le barana d'ontologie na ba éthique question bête ça la raté di kambo bi chante na godelo fomba ba lo belango trop je comprends pas non na éviter ceux qui pour mieux de na 4 mais donc je montre que les prochains mais retirer la peine na makambo na yemo merci na Moïse na prise de vie merci na Bob Coquille en assistance merci na Yannick qui vous rapporte le viseur merci na Sam Konko le nécessaire na katia London c'est Timothée ma maman et mes Konko merci na maître Baina très très fort Jiloka international madame José Mundo, on te salue ici au Talabiso. Alors, grand prêtre Pepe Kala Koufa, vieux Kestel Koufa, vieux Madiloa Koufa, na botika na mutu moko na no beti. Yena ma beti, pour ça beti aux ala danger. Donc voilà. Mbote ya mokili mobima. Mbote à tout le monde quoi. Donc bozela et mobima. Toloba trop te pona no bimi na nuté. Na tolambela bino damas. Bozela mobima nano a beti te. Boyoka à suivre. Ouais. Président Bia chante, deux fois t'es grand chanteur. Avec tout la même. Non, mec. Mec, vous pouvez. Pinzolina, no batamokili bakokyo bango sanote. Oiba, oyoka brosansi. Domingo. Ah ouais. Minga olobezate, biso dans la boulot, ça là tata la maman. Les habits chantent toujours. Donc, Mingi venait à te la poto. Bientôt là, ils ont un brouillot comme c'est bon. Ouais, cuisine interne. Pour Balobara Yango. Bana Tchango, Lukunga, Mwamba, Wanda, Oloba, Kinshasa, bien chante. Azala Ginde, Yago Bongama. Yango Paso Bongama. Dobozela, Minga Olobezate, Boroyoka, Bofongola Matoyi, Loba, Roi Mutu. Ndenga uti kolobawa bobom sa dema to ipozo ya tozali na cuisine interne baroyoka autorité ba muchwa balombe ba faloli ko balande uzasoma makasi bango bazoya pressé bakansi balongi bolongi te za devoir à domicile devoir à domicile ça ya wala bante otiki balinga musubi wa fan yango te mais malheureusement to tindika na makasi po biso beto fan ouais na biso pressé te mais to zaka ka prêt pour na nous bien chance à betite
répété nano abeti te beta donc tout ça prêt mais tout partout dans le débat à London Télévision vous comprenez que tout ça dans chantier to lundi pendant na chantier parce que ça la misala il y a monde to sali émission na chantier donc vous tenez sur rigueur tout ça na chantier donc c'est na signaler bino que tout ça l'émission na chantier donc vous commandez vous ça l'émission Libanda. Alors il est avec moi déjà. Bonjour, bien chante. Oui, bonjour Marco. Bonne. Bien, bonne yopé. Par la grâce de Dieu, ça va. Bonne année, hein. Merci mon frère. Je ne me sens pas bien, mais bon, encore déjà après 30 minutes, il y a qui m'a bien été vraiment. Mais bon, on a reçu l'effort tout 600 quoi, tout ça là. Voilà, boni Moussala. Ouais, bah toi tout le monde en a un studio. Ngala ça n'a pas calendrier, on tout à l'heure. Ouais, non, on a calendrier. Pourquoi? Parce que biso toza bateau tozo zonga na marché. Hein? Tozo zonga na marché. Avant na s'est lancé bien boy ba makamonios tout ya ba calendrier na ba biso yo. Faut non disque bima. OK. Et puis moi je pense na eu même grand frère Nangai Zakari atuna les padres calendrier. Non mais na droit ni yo tuna calendrier. Yo betaka pa na été aux amis na été. Aux arabes viennent au loi calendrier na. A demandé comment ma bé hein. Non, c'est pas bon. Calendrier na za yaye. Aux arabes te calendrier na yo. Kayangat. Bongo sona ibiso pour ça non. Ah OK. Donc azaba obligé d'aller à IPC calendrier. Non. C'est là où on attend à voyager, c'est tout. Est-ce que voyage est créé? Est-ce que voyage est des musique? Est-ce que voiture est la musique? C'est ça. Est-ce que lamba est la musique? Mais ils ont biloko et kanga makana musique mais y a autre musique. Voilà. Musique est guitare, micro, bonda, accordéon, ouais, mike to bete la y a des salles musique. Même courant, ils ont fait partie de la musique. Tu voyais? Mais est-ce que courant des musique? Il y a musique. Non, voilà. Donc calendrier, il y a fait, et moi je pense qu'ils ont en musique. Veza que les mbisangagé habitude, il y a ko bon ça moi nuance. Allez, yango na komi ko zomo un problème. Avato banda makamnanga na mekako ko reprocher ndeko na journaliste na kotanga kombo na été. Mais aza collègue na bino moko na lingaka pe mingi kozala ne boye c'est un garçon bien mais alinga créé moi polémique moko ya makasi OK merci alinga créé moi polémique moko ya makasi entre ngana na Vieux Fombo Mago et so yokanga na sala émission na loba mabe ya Juno Mbafu non yokata mais so ezate pourquoi na loba vous voyez ezate pourquoi na lobango. Donc, bateau nyonso basalanga mabe na empire. Si na pardonna bango kala. Lelo to betara to comment on beta li solo parce que so tuninga les passé na empire. Ce qui fait que nyonso to comment on beta li solo kanga na ningi mo mona nga so la ndiba émission nga misusu na senga même esquive avant loba li kamumoko ya pété o muninga salanga. Mona te en tout cas bozongo mabete eza juste li solo eza question batuninga eza ki boye. Na moto ozotala ngo omona ke biya oloba makambo yo na motema mabete oloba ngo po eza question batuni. Mais moto yo mususu ozomona oloba likambo vraiment sentir kaza na rancune. Nga na parvenir oloba na TV ke na lata lamba na lata bilamba ya Juno Mbafu. Ngam na oloba ngo nga za orgueillité nga na compliquer vite. Mais ça na lamba moto mususu na lati po bo forcer nga na lata. Na yo oloba na TV te na lata lamba na yo. Boyebi le pourquoi bolata ngela lamba na yo. Mais olata ika mangi wa force parce que ngana empire bakuba na zai mwana muke bato nyonso bazali déjà mikolo okogangela nga na olobelo ota et puis na zai mwana muke ya respect ngana zai mwana muke to akola na balabala ya mo bazolo bani ya répondre mabe ngana za mwana ya ndako ngana ya na empire ya kuma susu orgueil ya kuma sanga susu orgueil bango mo ba mission empire ba yebike bi ya za mwana ndako bi ya musique na ba voiture papa na sombela. Vous voyez? Donc,
na lobi yango te hein voilà na habité sur na koloba ndeni quoi. Tu te comprends na biso déjà. Voilà donc tu comprends na biso. Journaliste anda nga changa azotuna vient nga Lofombo. Je suivi ça tindela ngango que na tindela Lofombo. Te ye journaliste. Oh bi alobi azako memo na ba voiture na ye. Vous comprenez? Donc ça question pour essayer ça déjà mototé. Est-ce que biso tant to loba ki ngo to bandai ka ke nazako meme na ba voiture? Est-ce que to loba ki nazako meme na ba voiture ou na loba et si na mema ye pe ata na voiture une fois. Et puis ceux qui to lobi bongo ezaki na cause ya masolo moko etinda ki to loba bongo. To loba bongo. OK. Mais tant yo que représentant ngo pas mutu ke bi aloba azako meme na ba voiture. A répondre ka na ndenge yo meme lié na buzo bawana. Et puis deuxièmement question monsieur Yaki bi alobi bozako lingete po yembaka voix Pepe Kale. Voilà, donc mutu nyo soute azana mutu ya polémique. Ngala za mutu ya polémique ti. Ngala lobaka vrai. Oyo vient nga Lofombo lobi ye pona ya sentir ka lobi vrai. Mais on ngala lobi atali tanga koko sezaite. Ce que pona Lofombo nga sentir ka lobi vrai ba yini. Te ya sentir ka lobi vrai par rapport à question batuni tuni. Nga pe na sentir na lobi vrai par rapport à ba question batuni nga. Nga ko sa ngata. Yeba ko sarate. Voilà, yeba ko sarate. Mais vérité, to yebani na empire bakuba. Baketu na ye soki nga na beta na na zaro beta pe guitare na empire. Aboyi na yango. Eza droit na yango boy yango. Mais so tuni ba mission empire bakuba bi a beta guitare ba loba oui. So ba yebi nga neni nga na beta guitare ba yebi yango. Nga si to kenda nzonzingi ke vient na Lofombo zo beta solo, nga na beta basse, Pepe Kale na Juno mbafuna Gino. Bazo ye manenter, nga na basse. Na basse. Na guitare basse ko Lofombo na guitare solo. Oh, ya beta basse mais neni yo kuma basse ya kina solo. Faut tout nango ba ko l'orchestre. On est zaki nzonzingi ya Pepe Kale. Ma mona lo ba vie Juno mbafa yebi. Pour ça une émission te a kabola biso na katsa lo ba te za solo bi ya beta guitare. Alors ça une émission mais na demanda on a bon ba répondre que oui bi habite la guitare mais bete ndenge le fombe beta raté na lobité na koka na mutu na guitare na tona moninga même na musique bango tu balekanga na succès balekanga na mbongo balekanga na beauté balekanga na bilamba balekanga na robeta même guitare balekanga mais ngai na salaka o nzambe apesa kati na salaka mais solo na beta déjà mbalebele na empire bakuba Lofombo a été mepe shira a été bazai de bassiste ba yete na beti basse na beta déjà mbalebele na ba concert bena concert ko ya goda yete yo beti ba basse mais autant kutu omoni bo chaka yi na lobi bien deux guitaristes ya empire mepe chéri na ve Lofombo donc bon mi ba so ba yete monta ni ata basse nga mais oui bon mais nazo yebisa yo ça ko bateke to chaka yi parce que comme ibima makasi na bata sima ya pi ba kombo bene bima makasi ya Lofombo bima makasi ouais na yebi asala succès ça ya solo mais bon siko likamuneti ya guitare solo tozo beta chez Malolo trois solistes ba été wana to kaboni na biso na ba vieux Lofombo déjà na ba Juno mbafu biso otikala na empire bakuba wana ne to tikalaki mais to tikala na trois solistes nyonso to tikali na Vieux Doris to tikali na soliste Papillon to tikali na Vieux Bwing na 2000 mukolo beta pile poil pas 2000 bêtises bona soki nini 2000 bêtises empire bakuba ekuta biso na concert chez Malolo na Barumbu to beta tous les trois solistes bazalate muta beta solo kuna ngati mukolo wangu tu vient nga Félix Wazeko ayaka na concert bazana bambalio sombo ngam na obeta solo siko donc ça dit ngam ngamni solo bana TV za lukuta na ebite mon ami yogela mawa pourquoi vérité bunga et bungela nini on mais c'est pourquoi c'est la vérité nous mais pourquoi nous ça journaliste reproche parce que question bête pèse à rater te na salier reproche pour na lobai na e ozotu na nga ba question après okene go tu na ngo Lofombo parce que jour ngo kombo ala lele ka Lofombo na tourner bo Lofombo azonga bo Lofombo na santé on dit ba tidie quoi parce que na pour na on est na nga tindaki j'ai pas jugé que Mutatindi est tel na santé on dirait bon ça n'a pas sa précision peut-être na ça non ça a besoin polémique donc on a reproché que à la prochaine soka yé atala kande bino bo saka ba émission comme ça polémique ezalati tunanga ogo tunanga question mutu na lobi affaire
mabini na lobi affaire siko bien chanter ça na linga li peto tika na makamna na ingo tanga ta ba kuma ba tene émission te ozana studio pe to cha image on na page na biso de Banza est-ce que lelo ozana facilité to ozana na bolingo bake na ine na sala disque buna base fana benga ya godero beto ko benga beti na ibisa yo mako ndimela ngai nazaka jamais na ennemi banda babota ngai wana za grand frère na ngai ni tete mamaka wa mikie o ya kala wana tobetaki ba masolo ka po bato bayeba na ba orchestre to wuta eleka ndenge nini malheureusement linge bota problème mais au fond na nga naza problème te d'avance na yesi bino na kelukai alors ils single album tuni non album on le voit bien album au quoi ça était ça peut un album ils album ils ont 9 titres donc nazo ko sala malembe lelo ba producteur bazala raté malchance nanga ezaka ke na vanda mingi na poto ke awa ndi na yawa na osa 6 mois oyo je précise bien que bana poto belé ba koka ngote OK te normalement ça rappelle ba mingi poto ba koka na rumela kinte so ba sali ka 2 semaines 1 mois ba ko lela ba kimi nga so na beta 6 mois or na 6 mois wana tam soupe na rozo attend aussi sa studio te 6 mois na ngani zo za studio te ba kam soupe zali donc tant na ozonga poto au moins na studio telemi l'état na roya bi a studio ngazo umela bon voilà ya baninga ni soupe umela chemin bilo moi ba chemin boy chemin de fer ya VGB umela vient na qu'est-ce passe à longue histoire et umela dit moi biso mo long donc nako nazana studio nazo travailler na OCP là vraiment yoroya le yoroya oyo kata moi ndambo c'est bon que le ya mama na ba so c'est que c'est aïe tu to za couleur ni bilo mama leza kuna le mama le to za couleur ni ya ba mbongo mukie musique mukie mbongo bele musique bele ba feti ba imbi bien ba master ba imbi bien na meki ko yemba moi bien deka na yemba voilà siko question moko moi pertinente siko mutu no bi mutu mo lo bay so so yemba wala pepe kala na yo ka kanda siko yo moko jumo to sa une émission bi nanga ke ba so ba yo ka bi ya chante ba ko seke mutu yemba pepe kale mais ba ya kuti bi ya chante mais ayemba ko pepe kale ça veut dire bi ya chante ndem to so yemba mena munga pepe kale siko yo tant on dit ça la 9 titres. Les 9 titres na so ezalaka ba chanson et puis ezalaka la couleur pas yo mo kitana ya pire to zonga na rythme ba jara ba rumba ba monano to au ça mon métissage to comment. Non, au ya na studio. Au ya na studio yo kana. Moi je sais pas ceux qui na royemba lokola empire bakuba je pense pas parce que bi azobeta lignée na e. Voilà. Et puis lignée même il y a Pepe Calé au sentir que nazo kende na moi ba timbre moko boye na osala tout na kima moi ba timbre moko boye parce que nga à vrai dire nga na imiter Pepe Calé te. OK. Ce qui na oyemba nde bato ba rappelanga ba ndabu mwana ke oui malwa Pepe Calé nde na tia ngo pe na mutu na ibika na imba kwa Pepe Calé mais des fois nga mona na ngati na imba kwa Pepe Calé mais donc musique on a osala wana ezaka ba musique oyo ezoyela ngai na o nzambe apesinga na mutu ya on a osala voilà moni alors neti nzo mona sali na kimongo na style ya kimongo ya mango ya oyo empire beta déjà boete ya bana poto mbrusu mwasi na lula bandeko abi marabuta zonga tanga na tuna na mema ngambo matanga nyonso ya yeo bafeti nyonso ya yeo amona nzinzi aleka te na nzela bato baswana te na quartier ifo kaka abima napekisana bala probleme o ngai na bala nde ngambo ibi bise lenge oyoka lenge nango ntango oyoka na studio oyoka boyebi yebi bien zelo oyoka en tout cas après nazwi bord moko nazongeli hommage ya bavi na nga kala nasali mineya aya nani nakangali ya motema ke nango naza na courage mpe na oyemba te na maladi comprendre après
nasali Wemba, nasali morceau ndambo ya Pepe Kale, nasali morceau ndambo ya Papitex, nasali morceau ndambo ya Vinsone, nasali morceau ndambo ya y avait JB, il y avait Kofi, il y a Papa Wemba, il y a Madilou, il y a Jossar. Ah bon? Il y a Jossar et Maleme. Banani bachaki tembena bia chante o banangola o. Kinshasa malimbi. Banani bachaki tembena zaiko nanga iwolo. Bia chante. Oui, le moment on a remarqué pas bien. Dans le moment où Dieu nous a boyé. Ça dit na ya malanga ba chanter beaucoup na jalousie là moi vérité pembe. Munda la capacité mais bien na la sozo yemba ko ndesi mta oloba. Pour la mona msozo yemba faut michise bima yebani. Ils ont camboya don. Ils ont camboya don. Et puis peut-être Moussou Pezali Moussou Pazana don mais je pense na répondre bien ti. Et cause à la forme en zota moto. Mis à part que forcé nzoto moto pour vieux Hugo azaki grand chanteur mais soit azoi même si c'est bima mais un grand chanteur donc et ça ka moi ba tiki nzambe akabola ngaso na zoyemba ça net no yemba te mais no yemba est-ce que mudoka yepe ndo za oyemba ndi so yemba te aza na mission pas Congo au moins yé so yemba ndi so yemba te ma oyemba il faut na bandoluka mais nga vraiment ils aux hommes tel bosote hein va te belé baloba na nga makambo. Mais bien, il y a mais tu sens que vous êtes je sais pas, bon, on a celle on peut forter, je comprends pas. Ouais, là, il est. C'est un nom américain. Nama bala tozala kapelo kola. Zanwe kobanda kape eko kabana kana ndima. Ote mamonto ninga nsena mankanisi mejengoi. Ah ouais, non faut se taire. Nampesa kio, nampesa kio, bolingo zongi, selinga bokono. Ouais, non, faut c'était ouais. Voilà, on va évoluer bien à chanter. 9 chansons, et ça, tous les 9 chansons, ils appellent le générique na kati. Si générique, ils arrivent. Bolingo na quoi amir? Générique. Ouais. Donc parce que na bon moi na bon moi attend to bimana papa moi to ke ville ko so maman bloura oli attend to zo zonga palais au moins ba ya pena moi dédé donc on dirait nga kota moi si na mire akangi moi na batu na mire boy donc je comprends était ba faire ni le rauna moi ah ba so na bango ya on a embelé bolunga bon moi na ko ya mire nzo ba sentiment. Très bien. Si vous bino ba chanteur limsa bon terme pour monter msumo na banzembo fo yembela batu na ne fo titre na zaka banzembo na yo mo ba rumba pe to za bato yembeli na kachwa ko yembela bato ne ati muta peso muke yembeli ete o de nzembo tamso nzemba mutu tel ba ko nzembo na kati ba ati to zaka ba chana ba chanson ngai mais na yembeli bato yo ba solisinga o pe o nan ba solisinga te na otema te pona zela muta solisanga pe sanga quelque chose nzembo ezana na yembela promedi moi na ngai mo bali promedi na yembela et donc nzembo ezana eza dake kalinga nchimondo nzembo ezana eza ya Arsène Togo ya les millionnaires nzembo ezana eza ya nzembo eza ya ba golf nzembo susu ezana eza moi tu bazali quoi. Alors à quand sur le bac sur le marché des disques bozana nto non yo faut ya na studio hotel nga sui pini go ma ba kan pour ninga mona na mona po so ebi moi musala ngo mingi au mona pena koto bato mabuli ça va mais nga mo ça va pas ti o que nous sala ça va mo mona baby donc malade on a pe abiso to yebi ya excès ya koluka ko corriger mono baby siango pe donc faut y aller dans le studio ya usunga nga magupo na moni côté wana yo na note ngaso so ina na studio wana ngabe fona sepela po ngabe la contribuer na ko t'appelle nzembo mais oui faut libanga na ngeza la voilà automatiquement pour des bandes appelées à sepela des bruits original à sepela mago moto mobali nzambe des bruits original moni mudnobi ya chante moni la linga kwa ko chana mso linga mingi vraiment merci des bruits original na Londres il y a pas ça bien de London il faut dire des bruits original des bruits original de London voilà bien chante à part studio
2023 ils appellent un concert au réalisé au Betty Betty. Nous avons tenu dernièrement que bah image à concert. C'est bien. Mais tant bat balo barake. Bobi ça va calendrier tout le monde va faire ça bah calendrier yo to bité. C'est calendrier elle est pas déjà elle est pas déjà elle fait ça qui après non obligatoire d'appeler ça calendrier. Tant balo barake boba c'est Bobi ça va calendrier pour nous calendrier le balakoni. Non, mais tu répondras qu'ils ont déjà. Tu menaces un calendrier pour nous calendrier pour nous et ça n'est plus calendrier et joue un rôle dans la musique. Non, mais calendrier, ils ont dans le sens que, dans le sens, aux ans à concert, au cala déjà date, voyage, nini. Parce que on a bêti va concert on soupe na ebakite na ba fiki noana ba yego zonga ka brusquement il faut mettre lelo. Na bingi le mutu na mutu kangisa ba mission lelo to beta na poko. Et ko ta calendrier ndeni. Po yé lelo kutinga lelo. OK. Donc tous les musiciens akutana na bloc à bongo. À moins que aux années orchestre était même quand aux années orchestre était sur batu ba yebio oko kutana mamba bongo même na poto to kutana nango au vandi baya ba bengo ya pardon ya kalelo ou bien ya kalobi ya ocha biso poa. Et quand un calendrier notant pour bengo brusquement. Donc calendrier ça juste programme na yo nengo voyager ni makamno ko sala mais calendrier ça ya mutu pour vendre na bureau. Est-ce que calendrier mutaya na on TV non? OK. Ya on a robi ezan insensé au senga mutu. Ah, donc ça il aura d'ailleurs fiancé donc je sais pas. Mais en fait, même Moutaros a fiancé Mago. Ce qui est fiancé faut qu'on fasse. Mais comment Roussalou je sais pas si il n'a pas tout même ce que Moutaros sera zaïna bandeko toi zaïna bana na poto. Ce qui va landela qui moi sur la manga kangaye. Non assistance à personne en danger. Moutazo kufa yozo filmer. Oh papa le tomba yemba mokili mawate Moutazo kufa ba ba ko c'est que na pesi na pende ona ipoto région salanze momora yemba bi Moutakarami na courant azokufa ole boyo la ko même peut-être bien bo filmer bo sur internet. Mais ça m'a vrai. Il y a besoin salamat. Mais yo koya kaka au moins ndé ba portable baby. Ah ouais. Mais mon colové na biso ma dilo akufaki. Talaka les grands ninja na kati na mbet hôpital Torsini mais Moutaya zo filmer na il y a solo penza tala ninja yeyo via kei oh nsambe via kei mozo filmer Torsini ozo mona teke ozo gafé franchement big emité ma batou mais c'est quoi balobino mutu mundo azama il était mona basiliki mais tozala na comportement ya bunyama. Voilà. Obi kamoza motu ya wana lingo côté mais ils appellent important. Maintenant obi motu a fait ma yimo na visa que zo condamné ba art bonza mabe c'est pas pour la première fois filmer mon visa que la deuxième fois filmer mon visa. Mais pourquoi visa a se charné directement na ferré et puis la vidéo wana o ba filmer mon visa que maman na zo ba ke isa papa na tika ofinga biso to ba golo. Non, au moni problème zanini, ceux qui n'a qu'à comprendre via Zakari, il est pas vandi na wenge. Fait il y a kanisi tam sous souffrir et tout. Attendez, on va filmer moi. Ouais, à sali à zokana sali 12. Oh tam souffrir et binete. Mais yepe mama wana. Yepe mama wana. Pourquoi zo sali kama bongo zo cha kumbwa bagoloa? Zo lokona ngandingi na sali mishoboy. Mutumoko na pesa explication neni donc kutana mutumona nzila abanobeta yo zo tout na bia ba keso buzo ba ta moto yo kansanga na tindi. OK voilà donc na condamné penza ve Zakari mingité mais ve Zakari fala zalape na moi réserve peut-être et ça n'ont fait été pour faire abeta rapena kara faire abeta rapena kara. Naibi masalanga soit papuli kara va nani nia papuli kara pena do net mutazo ka so mabe le padre soit niati o kara za ba kara kabila na bien c'est fort intéressant na bien ça la parole ce que tu vas mailler faire atina inete mais maman na pourquoi tu comment ba goloa non maman na ndia salima ba gacha comment wanani fala lobana ye lokola ya zana problème na vie Zakari fala ibisaye que papa yebisa papa na yo atika kofinga bato c'est tout pourquoi rocha ba fani ya ferré au monde ndenge ebimi c'est baptisé ka bagola bazala bango pour rien te bo je sais pas c'est ça aussi au biso tout ça monsieur les analyses biso zaki wana te maman ana sali mabe vie Zakari
azalaki na méchant akoti na faire oyo nalobi il fallait pas peut-être pas eza nango petit na ye te sikoyo otali video ya Jackie Ndala te en tout cas Jackie Ndala asali video abengi vezaki bolole via buzoba likambo nini na faire aza petit na yo fallait petit na yo via bebisa génération reste de banque Jackie Ndala pas répondre sikoyo omoni comme ok bien te ouais comme ok bien te voilà donc omoni biso bato ya kimia nga nayebaki te na tie kimia nazo répondre na kimia nazoteya kote oyo nazoteya mpe kote oyo nazoteya kote oyo mpo moto ya moto ayoka nga azwa ata mwa kimia na motema mais bon namonaka mpe masala nga Jackie azala mwa shosho ndala azala mpena asali te video moko ya kolala moko ya kotema moko ya kolala na mbetu abivi aza bolole abeba na bato nyonso tu bon wana biso oyo ya Jackie tokokota yango mpena te parce que namoni wana ekomi mwa barèglement de compte mpo bango bale bakoma bapoliticien bayebi eloko bazosala wana nga naza te sikoyo ntango vi asali video azobenga fe rezoba abandi soki meme langage obenga fe rezoba bozotrouve comment ndeko na mino aza artiste kobenga moninga bazoba otunanga question de fois ndeni na otoboya déjà que ve Zakari asala bongo te pour faire état mosusu aza na innocent omoni baquestion boye nde estimilaka mutu mpo nakoyokela mpe faire mawa moko boye etindi nga na déconne pas vie Zakari aka ebenga ezoba na neni est ce que ya futela faire classe pour faire aza patron faire aza omoni na bandi sikoyo kodéconne wana aletinga susu na inani na vie Zakari esi na répondre déjà que vie Zakari tika konyokola petit na yo le padre il n'y est pour rien depuis na azonyokola le padre oui mais faire lokola lobaka te donc public oyo ezoloba wana qu'est-ce qui prouve que faire mutatini bango qu'est-ce qui prouve que faire mutatini bango siko aliro makambo ekendeli public ezoloba wana eza faire mutatini bango mais bango bake au-delà ya makambo vezaka alobi pourquoi siko tokomi na niveau wana parce que mama wana alobi likambo ya bagolwa na monoko na ye mbala moko vie Zakari s'en charge na mama wana na le padre oyo aza na ye innocent sikoyo mama wana nde asali mabe mwana moto azobela yo ozofilme ye ozotya na nkombo yo kandisi fere akosepela amona mwana ya Zakari na eta wana aza mutu ti aza être humain mwana bato azosouffrir bato mosusu babi eza yango bagolwa te mama na tize kaka kuma bagolwa mpona oyesa vezaki epasi po azala bapomi na batafere eza yango batakatumbi batakatumbi babivezaki miko azodemare bon wana abi bacongolais bayebaka pena makambo ya bato bien peut-être ekozala vrai mpo bacongolais bayebaka bayi mikolo azokelaka tumbi mabi yango basali eka mpo batiaka bagolwa mpo kaka motema oyo bapasi mpo oyo azala na pomi na batafere wana abi peut-être mpo bacongolais bayebaka makambo ya bato bien peut-être bazwaki fuite mpo kopalangana te meme yo nde ozawa bacongolais bayebi vino koleka yo moko bon mokolo kosala likambo moko ya mabe okomona ntango bakofinga na internet baoloba na mama aboti oyo aza na innocent mama aboti oyo aza mpe mama na bango mais omoni na internet bato oyo bafingaka bato azobanga te pourquoi aza na ye moko na ndako azwi ko aportable na akomi est ce que devant yo afase boye ntango mosusu aofinga ntango mosusu aofinga te amwaka azala pena moto asala sport aza bien formé na bitumba soko asala ne sport te ntango mosusu orote vite fait mais na internet azofinga ne yo bien moni afingi mpe ntango mosusu mama aboti yo oyo aza innocent na makambo wana bia chante sikoyo en réalité mwana ya vezaki oyo aza na problème mental aza ne pour rien ayebi ne makambo te mais lokola vie akendaka na le padre bien te bafanatike ne bayo se charge na ye sikoyo na makambo oyo nyonso to oyo nani azosibir nani azosibir ndeni nani azosibir choc nani aza humilie na makambo oyo to en tout cas mako pardon tochanger so masolo na makambo oyo pena aza humilie sikoyo to nani yango asimbi touche moto asimbi touche nga nango opona te mago na ngai eza question c'est vrai merci mais soki na poni nani asimbi touche ekobima bien te oyo ekende mwana bato azalaki na innocent sikoyo likola bacompte arande na yo na bafanatike ya le padre bakobimisa mwana bato ya vezak aza na innocent nga en tout cas nalingi koyeba te nani apoli nani aganye nasengi kaka ke vezacle s'il te plaît yaya tiela fere na se mpo petit no arépondaka te bofingi fere na bandenge nyonso to awa bosilikeli ye bozotraite des zoba mais fere azorépondre te boyoka moninga mawa il veut pas vous répondre parce que azangi monoko ya oloba te azala monoko ya oloba mwana wenge amoni donc azala monoko ya oloba mais soki aboyi na ye koloba botika ye
c'est vrai aux a raison à s'en charger na maman ou à filmer moi na yo mais faire rete faire le bâtiment mais bata fait ka bazo kendega na visa keliko na ba fanatique ba artiste bon mona makambo bo gérer ba fanatique na ndeni non fanatique va gérer kita fanatique eza kwa mai siliki le temps sur le kanga o mai musu zo yet jo baksa metondi edindi sina yo mto ando via zo sola na ba fanatique a fait na ba ko ba WhatsApp na niveau ba bazo seka c'est pas bon hein mais yo da leader d'opinion bien chante lelo yo bien chante aux chanteur aux ba lingaka yo comme na niveau à sommet mo benza mapambolio comme na niveau à sommet ba fanatique ba yé tout consort étant que vrai leader d'opinion dans le sens du mot okoki ko lo bandesi ni na makambo to ka musique na so komo la musique les cas polémique comme bella ou kezongi non mais polémique c'est vrai banda kala polémique bandi lelo te mais différence mo ezali polémique ya lelo bakoma ko finga na ba famille ya bato na faut pas pe ba ko finga même défaut na yo ya nzoto OK omoni ba bossa na keso ina no kufite nzambe na siso salote c'est bien bon au finga mutu so ka sali yo mabe afinga que nyama na yo zong sele nyama na yo mais pourquoi au que no finga défaut ya nzoto ke tala zolo ne ko to e pasuka pourquoi peut-être kolela na ezaka wana pourquoi que no finga finga ke pa nyama na yo ninga finga yo nyama yo pe finga nyama vous comprenez même qui mo bola o ils a défaut OK ils a défaut o lia bilo on sauter o linga na vie na yo vous comprenez au voyage à rater ngana minute au sula binaki Japon je pars sula binaki Londres je pars na les États-Unis je pars na binaki de je sais pas na kei vie changer yo lo bananga teke bia kutuna kala ozanga nzoto mike di oui na zanzo to mike nazo kola na makamu na ngai Dieu merci eza lelo ngai so na bina kende New York tout de suite là je pars très bien c'est ça la vie très bien donc ce qui fait mago ko welo katanga te yo za so ndo ba voyage lo yo no voyager tout monde okumu ka passe na voyager te ngalo ba vivre dans TV Maga bon c'est pour même ngape voyager ça bien na kadi ya o ça musala ça ma bête mais donc voyez lelo mokile komi trop na polémique ya mabe na yo kaka mamsu na rolo baté mais boyebi oyo ba finga rande on a biso fali voilà est-ce que c'est normal bo finga muto bo azana bana na e azana mwasi na azana bande ko na e so linga falite finga lika mususu ke fali yo ka ko bal soluketo fali yo tamtu bon même mutu pété o fali yo zo imba bien te fali yo pourquoi que no ko lukela ba makambo ngana mona mokili bande ko na ngai franchement à part mokili otozali ciel moko ya ko gagner ezali enfer moko pe ya ko éviter ezali dondwa na sima internet comment oyo komaka yeba kan face à mutuana au commater du coup celui va traiter au yuma au séparate va traiter au yuma mais yo komaka mabe na sima ya mutu moko beaucoup tane bo mona popesi mbote ah intel nini ngava na fan no mokomela déjà mabe vous voyez soko sepena likambute pesa mototoli totinda rapé bato batangela biso ba commentaire pesa mototoli peut-être ba koyebisanga mais so finga kinga obia mama na yo tu penses que ba yo yebisanga ke bia mutona finga mama na yo siko faut changer non mona mutongo place avant de te bo komela pe mama na edi moni ke na changer na ngati voilà so pesa nga toli na na changer monde de musique à lelo ezobeba parce que na public na biso tozo zanga éducation voilà bato kala bazali na mo éducation na sala émission moko na lobage na mona papa wemba ayina ndaka pepe kale azolia na mona vejosar na ndaka pepe kale na lombo makiadi bazaro lia boy pepe kale a atindi babomela mwana ngulu babomi mwana ngulu balambia pa bache batumbi ne batumbaka na basumi bakwanga atindi babengela pepe kale po ayebike ye na petit ne badama fort pepe kala ye pepe kala pazo banga te biloko vie on a tamso a tiango kisi tamso a tiango boye te pepe kala ye ba li ensemble bazo wela la nani ko gagner ozomona mais lelo te lelo yo rondi mabena na tanga na ba kombote misemo x akena na misemo x kolia amondira akanga na kisi akochela nga poison lelo nde toza pena mabe mais polémique ebandi nango kala
Mais il y a les lotés, il y a les lots pénals, tout ça très dangereux. On s'est rappelé, c'est avec Luambo, on avait Taboulaye qui est pas Luambo, l'homme qui est pas Taboulaye, il n'a pas dans ce qui m'a. Voilà. Ah non. Voilà. Merci beaucoup, Bia Chante, de Célicie Michel Lelo. Question à moi, si vous avez dit, j'ai moi 2 minutes. Vous avez dit que vous avez travaillé dans le studio, mais tout le monde a vu que vous avez commencé à faire un loco. Mais si vous avez dit Bia Chante, bien, mais à un succès. Mais tu as dit que moi, ça n'a pas de succès. Moi, ça n'a pas de succès. Oh, il y a coquille dans mais si on compare succès dans les padres, au moins les padres d'Undinga. Il y a un succès qui est pour nous embêter comme ça. Dans les canaux d'Anzila, voilà. Quelqu'un demande le peuple. Vous pensez que peut-être moi collectif, moi, moi, tout ça. Moi, l'engo, ça va bien. Je ne peux pas dans ma mission. Non, il ne faut pas qu'on force comme ça dans featuring. Nakosa la featuring, tant que mon lit, mon anglais, au sein de ça featuring, non, ça featuring. Pour ça featuring, nakosa peut featuring na les padres, to yemi pe bo nze mo pété comme nangote. OK. Et quoi qui peut ça là-bas. OK. Moni. Donc mais pourquoi pas tika na kati na ngana sentir. Très bien. Tout ces émissions les bat bataille studio et zanano bat bataille pour ça dédicace. Studio zanano. Studio zanano. Moto azana besoin de dédicace. Azwa numéro nanga ezali code de ça qui a Congo en combien plus 243 plus 243 89 28 63 315 na bandeli 89 28 63 315. Ouais, donc moto azana besoin bi chante à Boakaye. Bon c'est là pour l'instant on sait que cher était quoi, bon profiter là. Non non comme il a pris le rôle masangana nte. Le rôle aigle était. Donc pour l'instant nazana no na sait que on va monter mon qui bon profiter. Nzembo beta partout mais comme on est en Kati. Très bien. Merci beaucoup Bia pour Nathan. Merci mon frère Mago. Alors, c'est la fin. Merci. C'est la fin de cette émission là, c'était Bia Chante, bientôt dans les bacs, bon c'est là. On va faire un tour dans le studio, donc on va un message qui a tout cas boulé ça. Merci dans les bruits original et merci dans Moïse la CB sur caméra et puis merci dans les grands parents Dieboanga papa na Genovique et merci dans Aya Jolie Zola dans Katia France on a pu chombo merci na biso pas maître Baina très mon personne libangate pour ni na salonino. Non peut so boka. Te ba fayu boka na simana ngai. Mais mon ngai tira clôturer quoi Mago. Donc na bosanité mutura ngai maître l'imbattable Churamboma. Hein, Churamboma l'imbattable. Hein? Lokolo Ngando, Mukila Ngando. Wana pena c'est mon frère. Yamboma. Churamboma l'imbattable. Nabogi umba rebelle Churamboma l'imbattable. Donc sans oublier Muturangai 7 fois champion Migla Omo, Migla Mona ya mama. Hein? Achille de Campo, vient en tout neige toutou, ya toutou. Vient en tout neige. Sans oublier Richard Mpova mboteno yangwana et puis baninga nyoso balinga rabia voilà na pespe mbote pa na vient nga lofombo comme na base. Allez, merci beaucoup Bia Chante pour Nathan. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci na batno so batali biso Bia Chante bientôt na marché à disque beaucoup c'est là on a baissé tour dans studio on aurait la bien quand même par rapport au boulot de Salama donc calamité beaucoup c'est là bon ça l'artiste a confiance à passer numéro puis à Seyna bateau pour ça pour soutenir contact né on a mettre Churamboma l'imbattable on appelle la personne de Churamboma parce qu'on a benyo à marathon monoki de colut na Churamboma na personne de mettre baina très fort de cas international à Londres et puis merci na biso na les grands parents Dieboanga papa na Genovique pourquoi pas aussi un grand merci à celui qu'on appelle le maître José Bolemba ya lobaka quand on est beau mais quand on est jaloux on le restera toute la vie jaloux bonne année 2024 na baeba so bakoti yango donc nzamba sali biso ngolo la bonne chose nabino nzamba pesa bino ba o eza posa mitema na bino kotani moko mususu c'est même adresse de Banza London Télévision allez au revoir de Banza London TV avec des Bruno original.